Fati Télévision. Tikala kaka na secrétaire général moko oyo ba parti oyo ya mayele oyo biso moko to bengaka le CG Kabuya afandisa idéologie kaka ndenge ezalaka penza alobaki ndenge elekaki oyo tolobaki penza ndenge elekaki abetaki pe alakisaki lisolo oyo ya ba opposition oyo ya soni oyo bazali kosala pe aexplikaki ndenge penza awa campagne ndenge elekaki campagne oyo ya président de la république ndenge elekaki na impact pe idéologie kaka ndenge ezalaka boyoka ye moko afandisa masolo ya politique CG Kabuya alobi na micro oyo ya Bravo Fati Télévision. Kaka Kabuya na biloko en oubliant que Eza Kolongola IDPS, puisqu'aujourd'hui la personne qui engage l'IDPS, on les veille ou pas, c'est moi. Et puis nous étions dans une coordination. Nous étions dans une coordination pilotée par 6 membres des présidiums. Entre autres, le président Sama Lukonde, à l'époque Premier ministre. Le président Jean-Pierre Mbemba, à l'époque vice-premier ministre, ministre de la Défense. Le président Christophe Bosso, à l'époque président de l'Assemblée nationale. Président Vital Kamerhe, à l'époque vice-premier ministre, ministre de l'économie. Et à l'époque, s'il vous plaît, aujourd'hui, président Bahati, à l'époque président du Sénat. Et puis, Ngaï, comme secrétaire général, membre du présidium. Rien que pour ça, est-ce que Nalingaki? Non, l'ongola image, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Nakoyem Sabino Boui. Je ne fais rien au hasard. Oui, comment qui joue Rwanda? Zambenda lingaki ke makambo ebele yeba puisque ngai na campagne wana na salaki yango nazaki na président de la République candidat numéro 20 tobandaki awa na Congo central na Mwanda na Boma na Matadi na Équateur totambola na mokonzi mboka na Luisa, Loja, Kabinda, Mweneditu, Mbujimai, Chikapa, Kananga. Bon, bisika nyonso wana ngaba mona kingate. Ngaba mona kingate. Ce n'est pas important. Il y a beaucoup de débat wana. Concentrons-nous à l'essentiel. Naba ona monaki bazako se défouler na kanda, bazako comment on est changé ni? Puisque l'option, ce qui m'avait personnellement choqué, je dois vous le dire. Nayoki balobi, babengi sakinga pona accorder interview na boyaki. Babenga kinga téléphone angezo le kate. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la vérité. Na poko alelo na koyebi sabino boy. Tolimbi sana, tolingana. Et leki nanga ya mwasi alobake alinga kangate me ngana ko MC le loki ngana alinga kaye malgré ya alinga kangate mais en réalité alinga kanga zolo ba vérité puisque tant moni bazo sala ngama be a explosé na kanda na ye. C'est pour vous dire que ça ce sont des petites choses makamine nezo ze la biso ba image de belé ngai pona ko mandaka pona kokende Chikapa bavole ezalaki te ngai moko na bundaki na frete avion toke Chikapa tosali tolali na tongo avion ngo ezoki ezwinga na longwe Chikapa na kiti na njili awa na kei meme pa na ngati na négocier avion mususu na zakaka na njili wana avion wana eye kozonga na ba 23 heures. Pour le manga na mbujima puisque mokonzi alinga koma na mbujima sange ngana zalawana avion yango on a retour na ngayao
nazokita malgré fatigue nazokende nyonso bango bazalaki nango te. Vous voulez que je fasse quoi? Nakende ko discuter sur un documentaire. Documentaire ne ko sala ngai? Jamais. Documentaire ne ko sala ngai? Ah ouais. Ça dit na longo na avion na koti na oyo. Nazokende na nini awa nakenda nga na koyebisa bino ke botika makambo na yebisaka bino ke je n'aime pas que bofinga kabatu na limité botala air nazoko mawa na mbushima yao minuit passé puisque nazaki na souci kaka ke candidat na biso a gagné et j'avais dit à tout le monde je ne vois pas l'importance de mon élection comme député ceux qui candidat na biso numéro 20 à l'équité na lobaki yango bon o nyonso eza babiloko apamba pamba bola na yango te na préféra tala air tozoke nona minuit passé tozoken bozola na ngai nalingi koyoka débat wana na kati na bino te nalingi koyoka makelele wana te puisque soki nalekaki meme naboyaki meme koloba balinga bakata kaka morceau oyo naza kosala nini wana elingi eleka nango mais soki option ezalaki leve ke ye akomona na te mais nyonso wana nini po babandaki koyebisa bato babandaki koyebisa bato mokonzi ya mboka alingaka ye te mais ye moko mokonzi na alobaki bokotisa eloko bozongisa elongi naye na kati tokobanda sabato jusqu'à quand IDPS viva nalingi nayoka makambo wana te toyokani Zambe apambola bino merci oui, nous sommes là, toujours, bravo Fatih Télévision, nous sommes là parce que toujours la tapée, toujours la de sa confiance lui renouvelée. Ce n'est pas important. Il y a beaucoup de débats wana. Concentrons-nous à l'essentiel. Na bao na monaki bazako se défouler na kanda bazako koma on est changer ni. Puisque l'option, ce qui m'a personnellement choqué, je dois vous le dire. Nayoki balobi babengi sakinga pona accorder interview na boyaki. Babenga kinga téléphone angezo le kate. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la vérité. Na poko alelo na koyebisa bino boy. Tolimbisana, tolingana. Et leki nanga ya mwasi alobake alingaka ngate me ngana koyebisa lelo ngana alingaka ye malgré ya alingaka ngate. Mais en réalité alingaka nga zolo ba vérité te. Puisque tant moni bazo sala nga mabe a explosé na kanda na ye. C'est pour vous dire que ça ce sont des petites choses. Makamine nezo la biso. Ba image des belé. Ngai pona ko mbandaka, pona ko kende chikapa. Ba vole zalaki te. Ngai moko na bundaki na frete avion toke chikapa. Tosali tolali na tongo avion ezoki ezuka na longwe chikapa na kiti na njili yao. Na kei meme pa na ngati. Na négocier avion mususu na zakaka na njili wana avion wana eye kozanga ba 23 heures. Pour me manga na mbushima puisque mokonzi alinga koma na mbushima sange ngana zala wana. Avion yango on a retour na ngayao nazokita malgré fatigue nazoken nyonso bango bazalaki na ngote. Vous voulez que je fasse quoi? Nakende ko discuter sur un documentaire ne ko sala ngai jamais.